2025 at the Agenda Dubai. Salut Dubaï, c'est Fadi Poups Aide. Je vous donne rendez-vous le 9 août 2025 à Dubaï. The Agenda Dubaï, le nom de la salle. Prenez vos tickets et on fera la fête ensemble. Tokos Aide. Mwana oyo boti. Balobango bongo. C'est-à-dire, mwana yo boti. A commis cauchemar na yo. Oh my God. Et pesa kakimfiamfita. La grande famille, j'espère que toi tu kolanda wana nazoche la bino bolanda na kati ya M Kambelu TV officiel na août awa wana Dubaï déjà Fally Ipupa DiCaprio la merveille beta kuna boki banglet welcome everybody. Mama ai mabe koti anglais koti mabe koti boki Fally na anglais non. I'm inviting you guys to come and celebrate together. Ah my goodness. Anglais à goût. Hey, pardon. La grande famille de M Kambelu TV officiel. En tout cas, j'espère que vous avez bien et ce que vous avez. Ceux qui ont balanoé à liboso, to sengano kaka au s'abonner, au aimer, au commenter, au partager lien oyo pour que message oyo ezana kati ya vidéo oyo ezala propulser ezala epanzana na mokili mobimba. Toyeba ezani Lobelay. Talanga bien. Talanzo la bien. Vieux Joran. Talanga. Non, chapeau. Na respect na opese na respect le chapeau. Alors, chapeau respect. Aza ko lobelay ici ko. Kanane timbola. So ayola. Aloba na yo olana mama na yo. Nzambe. Osala odia boto sidika boyete. Inceste. Olana mama les inceste. Mais un connu moko boye. Ya fani moko boye yebite. Aso fingo na audio. Oye ko silika melona kamana tshaka audio. Ba fingeli bona mana ye. Mais yo ba lobi ngo botsa lobi ngo. Alobi ba fingeli bona mama na ye. Te audio basko to ba. Mon père sa maman mi pia so. Oso ko pa. Mon père so fin sa maman. Mon père maman na botaka yo te. Maman na botaka yo te. Bayari te ba joli ko so fin sa famille. Yo mto sambu sa maman mi persona ma mère. Maman mi maman na nga. Oso ko pa. Non, finalement, c'est le son de la moto dans la car. La taxi, on choque du bois, ta maman a un mot. Au son du Sarah. Ah, les fans. Tu l'as dit. Finalement, maman n'a pas entraîneur, elle a pas ibenge. Je me fais son saka maman no moko. On se comprend. Michel Belé le lovira mboyi biso aza artiste ya motema malamu Congo ezoate. Lelo yo rumi na musique okotana nyango artiste ya motema malamu koleka Kofiolo le. En tout cas, merci beaucoup. Ceux qui m'ont pas dit Aza artiste à malamu. Motema malamu au Congo ezoate. Les gens comment m'a na ba danseuse. Ndelo bandu bandu bakafa batu. Fosa motema malamu bana batu ba misala. Bokoma na mbetu ndeni. Na lobi kasi ma motu ningati. Ko mtia malamu so mtia maloka ba Fally. Danseuse ninga sana. Asala ba ngonta. Alors on a ba semita. Ala la chimel folo te. Alors on a ke ba semita. So mtia malamu bana batomba ye musala. Ko ni bana batu ba ke na mbetu. Les 7 artistes na Congo a monté à malamu c'est Fally Ipupa. Asala fondation zo sunga lelo ba ambila sana ba ambila sana est na Goma ba kisa osana kola minene. Azo pesa biloko na ba Côte d'Ivoire zo sunga ba tela ba Kara Congo te libanda. Afrique mo na Europe. Fally Ipupa sala fondation ba monté à malamu fo na fondation. Loko ba fondation emetesa. Ndeko mibenga ke to ba musique. Partageons un peu là-bas. Partageons on a battu les seuls artistes au asumera bato monté à malamu au lelo ba petit na ye biso boye bo tout la poto bato tout ba 5 ans les seuls artistes malamu de le moni ba vie bendo ba versa pa ba faire Christian ba somi biye ba Air France na ba somi biye congolais osomona si le ba mise ba za kuna ba visa ba za ko zo kuna aso suela pe ba orchestre msu ba visa ba ke no orchestre ba ke ko mettre nani orchestre monte na Congo asala ngolo ko la Fally asati 20 ans de carrière nae et kozala na année prochaine 20 ans de carrière Yakimutia malamu yozana batungia malamu ndefali ba petit ni nyoso bana misali ngala ke na ambassade na Fally na kota nae bo mona ke boke zo Schengen la 70 personnes na ambassade na Canada mko na mona batu na regret na sepela
na bata ba porte bana banzela ba petit masakaza ye na mona na mise moko te na Congo na vana ba orchestre ngana so na vana ba orchestre na mona ngote mo ya orchestre ça pour la ba dans la porte na ye net ba tona na porte mo ferina ki na poto ya Johnny kokuta so lukapota so qui était bon ta porte ba okit nazo tona yo ba to tele maka na porte ya Fali ya Johnny ko ba ka ba libanda ba pesi ka jazz baso lukapota oso ko fa ya na mitia malamu na vana ba artiste jibala bien c'est-à-dire elle bosso Fali il va aller jibala bien na vana wate bola munaye jibe donc bola munaye asunga batu kasi bola musa ngo zo sunga batu aussi jibala qui confie le mtia malamu oui jibala qui confie kasi on le babongo to na il a tout nité et ça peut bongo bona ko subete ça peut bongo vunjo la bana la bana na bana bango si ba la katala si ba la katala si ba bango te na ba la ngai pas mon pao yo besa kaka ata ba tsuko na kodi yo janvier yo si ba yeba na bango ka to komba bwani esa vérité bo to fini muta ya mi balé jibe ya mi satu wata wata bo mtia malamu un bon garçon wata ndebi na bokamta malamu un bon garçon to témoigner pour nae to témoigner vraiment témoigner un bon garçon mama uchi bandalungwa auchi kisanga ekingasaki auchi kisanga ni betidia nazo aluka président Fali betidia bayaka o bana ba proba komelie bakotisi bapesi ele so na proma syllabus proma boye bandika poma na tongo na yeba saka wana azo aider azo sala à parier après wata and your word CON après wata après wata na ba président o ba mitema malamu naloba Patrick Beka allez Patrick Beka azoya aza jeune ana talent ay ba musique avec bosola ay ba batu bien akabaka atuma ba musique na poto ozo prendre ba kimi pété azala kana batu donc papa Patrick Beka vraiment ngamona kila nda kuna ye ngamoko kila nda kuna ye obike tunani na boko loba Kisinzora lelo obisi biso lelo makamka ya baboye lelo kaboye lelo pena photo de cortiquer ndamu ba comprendre ba vérité mususu et bon mama sur yango mais Kisinzora expliquer biso mutema malamu artiste ni ya mutema malamu mais surtout ukika na voice wana doki Koffi Olomide te plaindre beaucoup Nzora na tuna opena na tuna na miswa ya janvier bafana eloko nini si la raté pour nani botika kate eloko nini si la raté pour nani botika te papa bataboyi na mona na ye eloko nini aso insister tongo midi en tout cas merci beaucoup mbela mona na ye en tout cas merci beaucoup en tout cas merci nini bokotika mona na ya mpete ko dembela ka mona na ye papa en tout cas na singina no merci na yo elo pana ile ki yango wana Diliston soko botem na misa no NFT 2000 ans pour nazara wana fallait bandi ko sala succès na tala temps abandi ko sala succès carrière na ye na 2006 tant to bani 3 chemin Diliston na ba 5 à 4 ans elo ni fallait na raisonner mbala moko au raisonner na raisonner bilemba tant bani carrière na bisi 3 chemin succès Didier Zanona Pampex fallait ça succès Didier Azali fallait beta d'abord lento ça ma neni kandinga zona wandinga kandinga matana tilo elo ni présent fallait ko diembela pa Didi ozo comprendre talade yi azo kanisela bato ne pas parole sur le bagage c'est pas ko bala Didi fallait me commenter longa bilama ne pas Didi OK ndenge bango balongola bilambe pa bato pa bana bato yango zo kanisela bato yango zo kanisela bato fallait la mwana mama lia te wana mwana pa ya fallait 25 ans fallait abota ye a mwana a mwana pa ya fallait Didi Stone ale ki bakuta na kana musala Vlisco ezara fallait te mama lia na mwana ba signer contrat na Vlisco parce que na ba balmen eza bilamba fallait te ba flamo ba kenda ba kenda ka bazwaka Didi poza mannequin international numéro 1 Europe et Afrique yenda na ko la ça fait bilamba fallait pas kana ndina teke musicien international Alex bilamba azaka invité so ba kutena mwana yeba kanga photo esani aboyata
Atata ko faire le bongo. Fallait le dire sur la côté ka bakanga ba photo. Et puis azaka mwana ya mama Lia. Moi ça mon konzi. Mama Lia moi ça mon coach. Ba didi seul ba sanga tata. Si ezalaka ba changeaka tata. Tata ba changeaka. Mona batu kola boy. Mona batu. Yo ali sisi na lelo yemba. Amène-moi ce soir Amida. Ah? bakangi. Mutakuma engagé. Bada ile bakoma tata la bamuti. Fekati. Oh, toi vérité. Ezalaka bongo yini. Eza bongo. Maman sa papa. Non, tout la vérité. N'habite bébé Sejelo, bébé Sejelo son na kosi. N'habite passa simu kende. N'habite Élysée sa foule son na kosi. Ya Élysée. Vous comprenez? Et ça la bongo na. Ezalaka bongo, surtout basi bizarre bongo. Moi na pe ko azalaka ya mama. Moi na pela zaka ya mama. Alaka papa na mama so kabonu mo abana. Abenga kasi Didi. Abenga Didi. Atika Didi na papa na efali. Fallait à papa na ye. Akutu, ya mwana. Fallait que ça bêtise t'es pas Didi. Ça ça me t'es pas bêtise t'es le quoi papa ça va bêtise. Ta manche de rôle baté hein. Justement mais bega la zobo si t'es pas son âme. La zobo si on comprend hein? Pour la koloba. On comprend? Yango azalaka toujours en vie. Ata la fali akokisa santa. Et mon papa akokisa santa. Ah mais ça lobby déjà aibi liwana. Bino. Alors bino bokanga mana mwana so ajim kurmo akanya ta faute na mwasi ya fali to mwana fali bosa la crise bokufa. Yeba tu boya. Yeba tu so c'est pas boya parce que ye Moussa alinga batu emene aloba akana ndako na ye alinga mwasi emene alala ili bali kufa. Comportement na ye. Ye faut baba. Na ye biso to banga pe. Papa to bango mabe. Et comment là yo? Eterina. To banga to doya. Ya papa to pique Christian de to doya. Emene amutachike la biso. Lobela. Talanga bien. Talanzo la bien. Bien Jora. Talanga. Na chapeau. Na respect na opese na respect le chapeau. Alors on chapeau respect. Aza ko lobela ici ko. Kanene simbola. So ayola. Aloba na yo ola aloba personnel. Personnel papa menea. E menea aloba moi so ya ba la pe di kante. Ala ke le fufu kuna. Alinga ye. Akomo benga. Ni ba la pe kufa. Aïe bon, piquer crise. To piquer crise te to linga pe. Abi to boya pe ko. Na biso. Ayo banga tamoni ne amona affaire di l'histoire ba sa bo makapu ya zo kanisa nde. Yazo kanisa nde présent fallait. Par rapport à makambo ya salaka. Aka sa présent. Makambo ya salaka yeso kanisa. Aka sa présent. Makambo ya salaka. Akokuta na mwana oba olimbisa te. Alimbisa te. Bacha mo litoi. Yo mwana fa mutyo sadora. Mwana musique hein. Sacré Lionel. Ah, nzambe na ngai. Toko daga le 9 na Dubai. Omeso bakande kina Dubai na oloba muto osaka to lokasa kina. Jordan Fonseca s'il te plaît. Na bana te fo kofika nisanga. Na bana tsaka foin. Ayo na mekana mona amona kiye bubu liodela. Oh, aka mekana kansanga. Amona kiye sule Karuka. Pour un écoute au yate, à mon pied fiston, honorable. Non, mais honorable. Faut la banza, faut la loba na Dubaï. Ame ka yo kansana ngamona bubulu yonde la scope ça. Ah mais alobi da ba wa yo bo finga etongo midi pokwa ki pa binote. Ba wa banana ba wa. Na finga mutu. Ya alobi bo bana ba wa yo ba. Ngai na finga mutu. Non, alobi yo ta bi général ba wa yo ba. Wario mon côté a finga raye. Ndi ba otu finga etu makambo ba otu finga. Omoni mama ba otu finga c'est là non. Non quête. Ah mo fa fra pas terrain tu les long. Na mo fa pas mo pao. Lobela. Talanga bien. Talanzo la bien. Bien Jora. Talanga. Na chapeau. Na respect na opese na respect le chapeau. Alors chapeau respect. Aza ko lobela ici ko. Kanene simbola. So ayola. Aloba na yo olana mama na yo. Nzambe. Osala odia boto silika boyete. Inceste. Olana mama les inceste. Mais un connu moko boye. Ya fani moko boye yebite. Aso fingo na audio.
oye kosilika mais lelo na kamana tshaka ba fingi libona mana ye mais yo ba le ngo butsa lo bia ngo alo ba fingi libona mama na ye te o to ba sko to ba pembe sa mama mi pia so ko pa mo pas au fin sa mama mo pa mama na botaka yo te mama na botaka yo ba yari te ba joni ko so fi sa famille yo mto sambu sa mama mi persona ma mère mama na nga o so ko pa na fi na nga chef so de la moto na la car ataki yo njoka libwa mana yo ya mama na yo moko o so ngi sa azali fan tu l'ani fina mama na o zango entraîneur de la ibenge ingazo nsa ya mama no moko yo ba fo so nsa ka ya mama no moko moko o so comprendre mais mutu aloba yo lala na mama na yo oyo lelo mutu abimisa lelo simbi mbanda mama mi tala degré kanana chimbola image ça obo kangisa ke na 4 mina ba Joniko mais osili nde mwana te molia ka o pesa ke mbongo olia kana ye mama ya kosilika yango wana suko bakamuna yo fali akoti na elonga na eli awa otanga ka kombo ya patron te fali akoti na kati koma makamuna ye fali akoti na kati koma okote so fali na ba didi fala za na da distonte amona ekaka na makamuna bango ya ba kista bakuta na studio te bakutana na ba nini te na ba akora na kutu dilika ngasa makamune kula suko na akora rena mamuleta congolaise asala ki fali mtabesa ki nani Didi ko yakanisira ka fali suko luka leta congolaise tuna bango na bakabosala ki mama mboka na bekse mwana nga okay luka ba aza patron fali patron qui a futa feri na ebse ko ani bandeli ko fi afuta feri na futa fali fali basala ando kula fali bazaka collaborer azwaka na tala temps po ba collaborer kaka pesa ba po gacha ke kufa ba bise ba kimaka okay alobi la audio yo ki te ka beza patron tala kadi message yo ki te ni kufa audio alobi ka patron fali patron ye pas un patron mais ça patron ba misanya ndako na ye ya ba cowboy asa patron wa papa bazambela ke ko basakedi afuta fali te fils de paix c'est fils de paix na fils de paix quand nga lobaka na bubuli ondela ba mbokela ke abotola nga compagnie ni abotola compagnie nidi banda ba bâtiment ya gladi kutu médecin ya bimisata Aristote mino tanga classe te baka disbana biso ne ba presse bazale ba Jonathan na kuta sota diplôme presse atasala babale autodidacte mais asala bakour yim na mbongo na le patron de tous les musiciens n'a pas fait étudier ses enfants mwana ya fali aza médecin aza avocate keina avocate na poto na makasi ya mama na ye na mbongo ya tata na ye na mbongo ya fali mwana ofali afute une classe pour les gars donc lelo so di l'histoire na terre te faute eza ya mama lia eza faute papa azalaki désordre mama lia abofanda na bana na poso mobali aza na procès avocat azokipe makambo mobali Didi si a sorti lelo oyo somona Didi ina makambo ebele mama na biso oli akipe biso azoso ata ya kokipe buzomba na yo oyo osala ezalaki mindele. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quel genre de papa? Bon, tout le monde il a Alia, Rocky. On appelle Rocky, abonné. Aristote, Minoukas. Tout le monde a Didi. Minou pas tangate. Ah, il y a un diplôme, Minou tangate. Mais j'espère qu'elle attend un bac à pas. T'es à la montée. À ta bac, Minou, on a donc François, on va rien à la poto. Ah ouais? Poto hier. Donc bon, on peut faire le attangi 6 classes. Moi, on est à Bosson, Aristote attangi té. Délinquant. Minou attangi té. Mais Minou quand même. Didi attangi classe et belé. T'es avec au moins maman avec au soutouka. Il y a le anglais les images. Ouais. Papier et athée.
sikoyo fali aodiembela vocatité aodiembela mannequin Fali as un acteur, Fali as un musicien. Didi a annoncé défilé, na arrêt na soba boya combien. Didi ne doit profiter na Fali. Didi ne doit profiter na Fali. Ok. Donc Didi doit profiter na Fali. Fali te. Didi doit profiter na Fali. Mais Fali a roti ka Didi te. Fali a roti ka Didi te. Roti ka Didi, est-ce que la Didi va tambola kama mona cinéma, mona ba makiyo na masanga, to bakuta na place musala. Akuta na place musala. Oh, atika yo ndire nini omona ba mo place moko boye bazo tambola na kati ya voiture bazo yema banzembo, akuta na place musala. Eza musala ne sansaka bango. Eza musala. Fali soka ye défilé, yepe aye ko présenter pour la bilamba bakutani. Bakutana na musala mudesanisa bango faida za na peine na yepe azana nini na maison ya babilamba na ya sala bakamuna bilamba salaka. Yeso mona bango na fête mo bango mibale to bakuna kata voiture mo kosa baba ke obeta tout bango mbale. Ko kama mo ya ndi. Manike Kofi na Fali bawela ni dis-nous sincèrement, Fali ou ta quartier la tête, on découvre Fali pour la quartier la tête. Voilà question na tout. Bawela radi. On découvre Fali na quartier la tête. Yo na quartier la tête. Fali beta na binda, Fali beta na tala la temps. Atenga na ebe na quartier. Wana yo kasinga sona yeba kuna tenga yebi Fali ka musicien ya kibinda, musicien tala la temps. Est-ce que Kassin t'aime tout et propulsa Fali. Et propulsa était musala na yende propulsa. Ah Manike nyoso so boera na tembe boy pona. Musala na yende propulsa. Faut me donner à propulsa. Ade musala na yende propulsa. Moi c'est comme moi qui bino ba bino ba boso kanga mafali. Bo Fali boya na ye. Fali lingara na yete. Bino kaka il faut ka kamna no cha Fali. Fali kaka, Fali boya na ye. Fali kenda na ye. Ya mon zala ngwa Fali ese ngoni. Kofi alobinde Fali ati ko singa ma. Ade, tangu Fali autonisa ole, tangu Fali autonisa basali lile bazaki no mannequin te. Tangu Fali sala ko mali puta lile bazaki no mannequin te. On est ça le puta, asangi argument. Atika Fali tranquille, atika mona Faustin tranquille. Asa on fait des pères et des mères, a s'occuper dans la bana et là bana za 52 wana s'occuper dans la bango. Atika na mona Faustin na Monique tranquille. Papa na mwana bakina mabini. Atika kwa sili mwana ya batu. Azo bonisa Fali tazo bonisa Stade de France. Il y a eu le col poli, il a fallu épolater. Et puis, dans juillet 2026, Tobeta, hippodrome de 27. Et à ce Stade de France, c'est la fin de l'année. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas Gédéon électricité eye pona ko salela mboka awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est Gédéon
gédéonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour demander mes mingaya, trienen, produit moko, hasard, produit à compagnie New Life. Comme on est triennel, tous en avons qui est nango, ça soit, ils ont 60 capsules na kati, tous en avons nini nango, ils ont 120 capsules na kati. Triennel na sala ami. Premièrement, triennel yo, ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer triennel. Triennel a produit oyo, ayeko booster ba immune system na biso, ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et triennel penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufa ndenge nini ekufa na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia bataka bakisa ndende na misuni bataka bakisa sala ke bomba misuni na bango temps mulai na ba fruit ba veg biloko nyuso tozolia tonzi na bakisi na kati yesu koyo ayeko aye ko tant tozolia biloko wana e bomeli biso ba cellule na to santé na biso nde sala mikeno to komo zo maladie autosuto e komi lelo ba nyuso koma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka kolesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufaki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela comme en bonne santé nde po ça ke ngana yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi to liaka chaque jour il faut peto melaka ye ayeko sala musala lo dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça a sokola pe makila a sokola biso makila tant mêlé makila na biso sokwami ba cellule na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya kwa sobe ba nutrition ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on liaka pour ma bomwe tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté maintenant yé ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o to zanga ngo chaque jour ayepe abakisi liyo donc triennel ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango sali to c'est la triennel asa bena bien pour na santé mutu nyonso donc asa on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa la bisusu ozala kuna obino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tona bi nyonso alors soko bengi biso le numéro nanga sur au sali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sali un message de voice expliquer nga maladie nous zango na comme ça pour ça le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça belé sur le kinga na WhatsApp
na otindela kuna ba quelques témoignages toza nango ba vidéo toza nango ba voice na otindela yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment eza bien pour la santé yo ozala ba fatigue chronique milelanga ye au booster énergie muto amela TNN aza muto aza bandi na âge à 12 ans mata amela TNN ya bana eza tozala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na vidéo mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka TNN alobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya TNN luka biso na numéro na pesio tolobela yo na expliquer yo TNN ou bien otindelo ku na expliquer yo TNN ou bien otindelo ku tu photo na ye na explication ni nyonso soki po comprendre na anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage ya muto AVC lukanga na opesa yo melelanga TNN oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki o lo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe o komi bien o solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo TNN dala ngaba nazobela te mela melaka ngo mo eza funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabela to tafuna ngai abela te mais c'est la likani na simno ke na zobela te tunyo somela abon attendez sali soki ozinga soko moni ke no ngolu zabiso pe facilement ataka na chaîne yo talela biso yo soko luki biso zabiso facilement a produit triéto en produit Neolife Neolife c'est soit produit naturel ba produit ça produit naturel eza bio ba maman ba produit ça tellement belé lukanga pour maladie nyonso au problème matériel bot babota raté au problème libido koto papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida ici la teme comme ça mutamo na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko tozana kisa bongo o moni lexi ye soko melepe ba maman balingana bango chokote maman balingana chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a comme ça tena o kitoko le kwa ba bébé a ba bouton ezala te azosi sa ba bouton a comme ça ten kitoko on nzoto santé e kangami ya sumunene tozo lio zo mela nous avons pe bien mais santé nzoto a comme ça santé ngebu azo bongi sapé qui sotaka dans quatre ne so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambu TNN solution luka biso partout la numéro na pesi bino to na chaîne nota ya biso to so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde ni chez kuta na oyo